Phrase. Oui. Matakilo. Ngala bandika na matakilo. Matakilo, oui. Parce que le boss peut pesa biso ah mais ouais. Yango goûté za ipona. Boss lobby ba mission belé, ba parcours marambo belé to. C'est ça. To beta ma phrase en solo. Amen. Matakilo, tu as tout ça la œuvre, ils appellent Botaba. Et Botabana, c'est ça. Ça la sincère na yo nanga na ba la biso. Matakilo et bakisi nini. Ça la pena sincère. Matakilo bakisi ba contact et bakisi linga implice na marambe belé parce que dans la bamso ba contact anga babi na phrase Matakilo an est tellement terrible les 8 ans c'est en promotion té. Ndé na expliquer ba nanga Matakilo tout ça qui on a ba master. Ba mam samsu bagina kini. Tu vois tout ça qui dit la premier clip. Après tout bandé sur ba mam samsu ba kei donc c'est sur photo bandé la sur clip on sous. Et ça va pena babi que le roi de cette clip on a le roi surtout aux on a moi tout bobim sa clip on a té ba massa ba moi d'accord té le roi ça dana ba massa msu ba CP msu ba CP la té les comment déjà ma et bon déjà force et bon mara déjà force et le ko moni que Matakilo ezai ka po ba mona que toza na poto tout ça la paix on a na bora depuis ba lokolo ba zikida na yo bora ba roulage tina na bandele ndo ba tina de ba Matakilo lo na ni bango lo la lifelo on se bango ate côté qui ba côté na banzila mususu na linga boye côté ngo le robeti parenthèse côté kasi on a le bit nzela molili ba côté on a et comment est-ce que ba nzembe comme tina banzila molili ba massa ba umi go tinde non mais je te dis la vérité parce que ngana moto na sambelaka tu vois un peu ngana moto na sambelaka donc ba massa ba comme go tinda banzembe uzana ba audio banzembe surtout kada nzembe kenda ki pa moto ngandi nzembo za la bongo te ba massa ba panza banzembo donc sali ke nzembo za ki vraiment na molimo to sala ki yango ya ndenga batama bandoko bimisa déjà biloko mona ngana na parler me batinga nzembo na ngana bimité tu batini nzembo ngana boki na bimité c'est un laboratoire ce ya molili zo sala franchement c'est un laboratoire molili mais ngana za na envie na pe mana bien na lekina na taka na va na jouer matope na ça na émission et ça va que lo la li fait le roya parce que na kufité yango nabi et marme bagisa parce que dès dimanche ba mon esco orchestre la Nova City pena na ndenga kini skozo ba ndeko répéter pena mouvement nanga phasologie to banga nzambe bien fila da frère mais aza master donc ezako mama mona te président na ebi ke massa nanga na chiso akekuna akeka pa chape massa poa que la mouvement la yet yango na on est ko kuti ba tout ba na mulongo ye prise non mais eza problème te eza vie mena bi eza pe na ba leader ebe to mona pe ba massa ba beta na ba kese moko na mona on pe ba vena ngal mara na mona ba papi kalombo ye mara ba kringa bora ba kritende ba animateur msu yo ke logo nga ça bon te moi je fais l'animation chanter bandana boya ba chérie nakoma koboma mbongo soki nayaki mwa posa nakendaka kuna na paka juma lokola papi le roi lokolo fambila suka lokolo ya pembe bobete miziki kasi misu na frase bolingo lokola bute ya sulare na mesa soki otomboli na mesa etikaka zero elobi okosila okotoboka okotikala zero tala petio monini ni tala phrase nzoto pete santé ya salade uzalaka likangu na yese le passé mama kidi ula jalembi pri wana tukanga Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, moi, votre humble serviteur depuis Paris, je suis toujours très heureux de savoir que vous ne cessez, n'est-ce pas, de nous témoigner votre confiance et la grande famille, la grande équipe des Congo Revolution News, coordonnée des maîtres par celui qu'on appelle M. Michel Kombe Aigle Royal, encadré des sorciers. Merci beaucoup, cher ami. Mais également, dans le cadre de ces nouveaux numéros de cette émission de cryptage, il est là derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. On l'appelle M. Gislem Massamba. Merci beaucoup en tout cas, très cher ami, pour le travail que tu ne cesses
d'abattre et permettre à ce que le monde entier, en tout cas partout où nous sommes suivis, nous soyons captés, n'est-ce pas, de manière optimale. Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro, je reçois un artiste et musicien. Ça faisait un bon moment qu'on aurait dû, n'est-ce pas, depuis un bon moment nous rencontrer, mais il y a eu pas mal de contretemps. D'entrée de jeu, avant que je vous présente mon invité, permettez-moi de vous demander, en tout cas, un tout petit exercice. Si vous nous aimez, si vous voulez soutenir cette grande émission, cette grande chaîne, cette grande famille, l'exercice est simple. Vous remarquerez avec moi, il y a un maillot. Le maillot est là. C'est un maillot de qualité. Vous remarquerez avec moi, ce maillot, c'est la première qualité. Il y en a en tout cas pour toutes les équipes, des différents équipements sportifs, en tout cas des hautes qualités. Et sur ce, moi, en tout cas votre humble serviteur, j'aimerais très rapidement vous demander si vous voulez, n'est-ce pas, soutenir cette émission, cette grande chaîne. L'exercice est simple. Allez sur Internet, faites le www.r comme Robert, 2 en chiffres, et puis foot comme foot. r2foot.com. Donc je me répète pour la bonne compréhension, allez sur Internet, faites www.r comme Robert, 2 en chiffres et foot en un mot.com. Et dès que vous aurez accès dans ce site, allez-y rapidement mettre le code promo. C'est CRN, en ce qui nous concerne en tout cas. Faites, à chaque fois que vous aurez le temps d'aller naviguer sur ce site et faire vos achats, mettez le code promo CRN. Naturellement, vous aurez à bénéficier des moins 10% et les dividendes de tous vos achats nous seront déversés. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui auront le temps de faire cet exercice parce que nous en avons besoin pour faire avancer ce travail. Merci beaucoup à nos amis des cr2foot.com. Nous sommes ensemble en tout cas pour très longtemps. Mesdames et messieurs, il est là avec nous. Lui, on l'appelle Phraséologie, Monsieur Phrase, Monsieur Matakilo, Monsieur Zigida, Monsieur Roulage, Monsieur Roulage, Monsieur Novelas, Monsieur Novelas, Monsieur Ndelendoba, tout ça c'est moi. Monsieur Maramobele. Des fois, Phraséologie, on a plaisir on a bio pour la première fois dans cette émission. Tout le monde a dit moi trop, bâtin c'est permis à quitter. Mais le tout moi en ma PC santé, PC souffle de vie, tout coutani. Permettez-moi tout d'abord bon comment te portes-tu? Bonjour, Nayo Joe Matopé, grand journaliste, et là vraiment liboso to vanda to ça la émission on a plateau na biso kitoko boy donc bambot na bato bona biso na ba parler phraseologie na binoye yo to za wana te to kangi maboko to za toujours on a prononcé célèbre nom musala parce que musique est art on a botama nango donc na sala toujours art nanga ba oba yeba ngam panda gi na ex na orchestre na biso to za ki Villanova lo na za na poto na sala carrière solo nanga. Donc, ils ont bien, ça évolue parce que là, c'est la bango, plus de 4 titres. Moi, on a un bel événement, Gauthier Bellé, le roi d'Angleterre, que là, la Moukato, la bango jour pour placer na saliba clip Makambutu, date en Zimbe Bima. Après, on a saliba bango Lola Lifelo. Et là, on a Robina. Après, on a besoin de Zimbe, on a sous papi ça pour. Après, on a Zimbe, on a vu de deux soit dit, dans Londres et Liliane Zambé, donc c'est ça. Physiologie. On annonçait déjà, l'entrée des jeux, on annonçait déjà les couleurs des Balouaka. 4 titres, ça, il est bien. Mais ouais. Mais pourquoi aucun émission qu'on a un système, il y a single, jusqu'à ce que single, soit nous 500, on a coffré mon corps et puis ça soit album. Non, mais en fait, non, ça n'a single. Parce que, dans d'autres cas, si fin du mois, si tu comme à Dembi à moi, tu as un autre, tu as un Zembo à Gauthier Bellé, les rois d'Angleterre, ils ont des fourmis. Si on a Tchango, on a la démo, 3 mois pour notre sous single, monsieur. Ils ont dit que coffre nous na 4 titres non. Ils ont dit ça moko. Qui est derrière toi? Non mais ils ont des clients ba sombi banzembo. Après on a mutada si mananga. Aux ana muto moko message mo derrière toi. Le producteur a quand le comment passer. Non mais mutada si mananga dans Nzambe parce que Nzambe a mettre circonstances mais ça mettre temps. Donc le roi Nzamba lingito za la topema yango wana moni tozo sa pe makambo quoi donc maintenant na ba soutenanga. Le gars Chancel Mbemba des Midier. Chancel Mbemba, les Marseillais les plus sûrs. C'est ça. Toi, on a battu monsieur Souloko là-bas, Gauthier Bellé, le roi d'Angleterre. Toi, on a battu monsieur Souloko là-bas, BBC Lukamba, qui on a toujours, on a pu pendant soutenir, on a merveilleux la solution. Bakumu a pas soutenir, on a Bellé. Venanga Chéri Kassa, Yajan Simvula, Mané Nembila, Babylon au gaz na gaz, Yannick Efouani, mon patron.
donc ça n'a pas de temps à baser belé bas soutenir c'est belé bas zéro autant na obango c'est ça le roi peut tandi ngana un système oyeto yi tandi ngapi na otanda dimeti manga porte de la chapelle wana yanga ipina de tout le temps wana partenaire privilégié émission oyo dimeti manga porte de la chapelle so na moni yo mama ifona mona Jano Marcotte bijoutier ya mboka poto olingo somba bijou ya qualité olingo sala ba alliance ba chaînette nyonso to anika na boulevard Anatole numéro 70 bijoutier ya mboka poto Jano Marcotte ya yango wana et puis na bossa na petit na Jo Matuidi de Monique ya na bossa na raoti yo pinoza ya parler et puis maître Landry Tangani Fukushima Masapena donc le droit l'appelle papa maître Landry tout ça on a pena de longue date tout ça qui m'a tourné rapidement zozonga na ye c'est le plaisir tout zonga na phaséologie c'est ça phrase oui matakilo ngala bandika na matakilo oui parce que le bosso pesa biso ouais yango kuti ezaki pona lobine ba mission belé ba parcours marambo belé c'est ça to beta ma phrase en solo amen matakilo tu as tout ça la œuvre ils appellent botaba et botabana c'est ça ça la sincère na yo nanga na ba la biso matakilo et bakisi nini ça la pena sincère matakilo bakisi ba contact et bakisi linga implice na marambe belé parce que dans la bamso ba contact anga babi na phrase matakilo on est tellement terrible les 8 ans c'est en promotion té ndé na expliquer ba nanga matakilo tout ça qui on a ba master ba mam samsu bagina kini tu vois tout ça qui dit premier clip après to bandé sous ba mam samsu ba kei donc c'est sur photo bandé la sous clip on sous ça va massa pena ba bi kende le roi de ce clip on a le roi de tout zo ngamo to bobim ce clip on a té ba massa ba vraiment d'accord té le ko ça dana ba mam samsu ba cp msu ba cp laté les comment déjà ma et bon mara déjà force ça et le ko yon monique matakilo ezai ka po ba mona ke to za na poto tout ça la paix zate que na vana na pot na kangima boko non so on les canabe mission on les canabe mission presque tout le temps donc pour na relax ça que na za toujours na kangima boko té na pot plutôt na ba rendez-vous mais pour la musique na kangima boko té je dois toujours bosser à repérer sa meilleure nanga et pas ba mélomane balinga ba bonne musique parce que ngam na bano bora depuis ba lokolo ba zikida na yo bora ba roulage tinet na bandele ndo ba tinele ba matakilo lo na ni bango lo la lifelo tout rien besoin de le philosophe tout ça na openza auto na grand frère na ngai atuno inga me na mona sumo na te grand frère na ngai bossis e quoi bossis mbote bossis e quoi na biga na ocho contact na ye amen fabi mana babiloro po ye côté on a pena so la bien amen bossis e quoi atuni ngai nani wakenda puis mona mo bozagi ne wana filo mbui na pesi mbote filo mbo za maramo azo sala omoni mutu ndi ana filo so ali mo boyam so atondi te ko tonda ko c'est trop diso ko tonda za moi si faut ko ta tonda bien parce que na pesi ba mbote donc sika filo ada filo fa beta na moi inane mo boy aza pe na coulisse fa bata mère bima bo mona ya sika donc na pesi filo mbui na pesi mbote la lion sika zali to pesi ba mbote quoi mais siko ba mona kibino na baninga bosangani po pesi o ifale bo pesa c'est ça ya ko tomber ke ya bino bozo bimisango ancien patron na bino na ancien groupe na bino cha dipelo ko na marché c'est ça c'est dire comment inati yo bozo bunda famille mo bozo bunda men na ndinga ndule na senga sincérité c'est ça komba wana score na ko za combien score na ngoza ba melomane parce que mama bitumbe ki pa ko tu papa te mama te mwana te musique est œuvre d'esprit parce que moi na ilo onemo pas gagner au mukolo donc bat ba rojijon za ba melomane bango ba monde ya biso zalaki na ba ezaki na ba bitumba ba musuna rolo bango ate kota ki bat ba kota na banzila mususu na linga boye kota ngo le robeti pantes kota kasi on a le bit zela molili bat ba kota on a et comment est-ce ba nzembe comme tina banzila molili ba massa ba umi go tinde non mais je te dis la vérité parce que ngana moto na sambelaka tu vois un peu ngana moto na sambelaka donc ba massa ba comme go tinda banzembe zana ba audio banzembe sutuka danzembe kendaki pa moto ngandi nzembo zala bongo te ba massa ba panza banzembo donc sali ke nzembo zaki vraiment na molimo to sala ki yango ya ndenga obatama bandoko bimisa déjà biloko mona ngana na paleme batinenga nzembo na ngana bimite tu batini nzembo ngana boki na bimite
Parce que un laboratoire, c'est quoi, il y a molili, ils ça là. Franchement, c'est un laboratoire, molili, mais on a envie, on peut bien, on a l'équina, on a fait un audio, on a fait une émission, mais ça va gagner la life et l'oya. Parce qu'il y a coufité. Il est important, on a makambu, on a makila, donc, on a yébine, on a kenda. Donc, c'est ça. Parce que. Il y a un habit, parce que dès dimanche, on a un orchestre. La Nova City pena nandenga kini skuzo banandeko répéter pena mouvement nanga oh mais je te dis la vérité na pesi na bokasi na pesi venanga dodo soit de Lilian Nzambe marambo nga nango na bio nga monaza parce que bato tu bossa marambo hana bazara bat loro anga et puis na ba lekinga neloti parce que les gars na pe maté parce que biso toi na pe moto pe melar il est important au non il faut croire nanga parce que na bateau moi je suis censé à rolinga côté simba pour baxelanga matière na yamba oli c'est ça na bateau yo bazo soutenir nga lokola ba ve de deux soit des fondateurs donc ba ve pena ba bana solo qui ndenge za wana mouvement zo banda déjà dans la minute ba musicien déjà baza carré bazo répéter déjà donc deux dimanches déjà ba banda les grandes émissions parce que ba nzembe ko bima album ba générique nanga ba biloko nanga po ba na kangi maboko te naza wana pona ko pesa ba meilleur na biso bana batu wana garantie ni neza pona parce qu'il faut battre pour base bien il faut ba répéter ba beta mais na bi bongo ba musique ba beta ba musique ba beta na Kenya na bele ba beta bandule te ba beta bandule te ba vanda na ba wana kasi ba kenda ba répondre ba pesa ba 3000 francs ba transport je pense pas. nga na ibima monde kenda parce que ya biso ezaki ozobeta ndule mobando futu na ba transport avec ezo dépendre pe na musala na yo moko mais parce que nga na louer ce instrument nga na louer ba tous na yo zo ya oyemba ce qui évolue comme d'autres places mususu parce que bande ko travailler oye ozu ba transport na yo futu nga na obongsa o so indemnité yo moko ozo ya faut travailler pour na vie na yo yanga ezaki na osala ngo po ifwe banda bongo parce que il faut topesa bongo makambo donc c'est ça. Merci phaséologie mais na ba bandeko ba mona gibino bosangana ki na petit nanga Joël Santé Arma Piano Joël Santé l'homme de Bizarbi tout ça bosangani bocheche maele mais le ba komi mona mutu pe komi ko bimisa mutu na kona ye quelque part réseau dibne pe force na binoté non mutu ko bimisa mutu te biso za potote biso za déjà ba pro toza bato yo toza sonde toza quitté netinga boy na indépendant Joël Santé indépendant abeta musique tende daki to beta na Villa Nova na bike mwana ke boka mutu avana ke bokela mutu fona singa permission parce que na permission te vous comprendre dernièrement to lika to répéter na vena biso mopao vous comprendre donc na pesi vena biso les grands mopao mbote donc après de na bo pom na bokela bat na ba studio na sara makam na moko Joël Santé to beta lo ra vena biso Ferrego la Bizarbi na bino to na apparemment il a sollicité par rapport na bino mingi non par rapport na bino non Joël a sollicité mais Isaka bisote ada élément na biso soki massa na ngato ndeko na ngaza sollicité ya da mwana mère soit a sollicité ça bien il y a za muta maboko MSU pas vient MSU Ferrego la da na ba animateur vous comprenez mais ce que ba biloko Joël a na soutenir ndenga maboko wana ndet na mikili pour le moment c'est lui Joël Santé pour le moment na ba ndenga ba clavériste ezaye mais ce que moi n'a pas vient MSU Ferrego la MSU po ngaso na boki na bo rapide danger mais ça pe na ba animateur na vous comprenez et ça là qui est makamsus mais nga naza muto na talent toza na poto à ceux qui jouent à la fonctionner tout moni masa na brassara bimisi nzembo testament au mon appel zula bimisi nga na bisi bango la lifelo donc ça force tout ça donc e bolo ba Joël Santé ba mo maman phrase ba mo na ba philo ba mo na maman ba nato bass ba mo na ba tebele ba mo na maman ba rebelle ba un part to moshiga ba mo na mo rébellion te ba mo na rebelle parce que biso za ba tout ça bien éduqué tu as raté pour non finga ba tout ba la vérité vous comprenez donc c'est important la vie faut la reconnaissance mais koko mandete ke ko kitate zara za la reconnaissance zara ndene esprit c'est ça phaséologie a peine ndenga poto a peine bande comme so batika la fambino kala net ba roi David parce que belé en tout cas ba beta pe ba ça n'est pas nani net ene na biso Emile Elias na wenge pour ça to vanda ba master belé ba beta kuna ba dimanche pe na mona rasoso ene na biso moché li passe na tapis rouge ba ça la wana ba beta wana tout ça bon c'est ça est-ce que qu'est-ce qui fait que yozo za no pe mingi vraiment te
bazo benga yote to yondo zana no prêter ya ko kende pe ou banda ko se produire pour au garder ka moto wana. Non, en fait nga nazana ndenge na sana on sait la makamuna nga omoni nga na apeka tote nga ngona na pamba te nga na trote ka il faut kende ke ska batutu bazala non nga na pesa image msusu ozomba na pesi image na pesi le wa na pesi na Claire Bobo Mbote na pesi Cédric Mupemba na Claire Bobo sexy boy dans bango omona level wana bango en fait nga na bango toza na place mona beta na Saint-Denis na ba master to beta wana to beta na compte ba ivoirien tu vois un peu kuna inda mabe kuna so ye fombonge sila ozomba mikolo ku to beta te parce que bando ko bongisa na beta nanga. Mais le biteka kinga foka na kebeta pa venir so jonga ko kendo beta tout pe na kenda déjà na boaki mais ako kendo beta na kesse moko non na lingi na ngande te ka ko sala mais ceux qui cop mo ezana ki boaka na nga na boaka li mutu mais ako kende te lo ka baninga msunde ba kenda wana boyi bangote mais na binga na kenda na nga bongote la logique na yo to non mais ça pe logique na nga ça pe ba principe na nga pe ça pe na po na manager na nga bindongo za na lo ba bilo nenge bima ko mona na pa mbate il faut mon repas pas manaté na télé donc mais na beta ka ki na pe banduli nga banzonzi nga eza rapper na po na voix nga na ba karaoke msu na beta ka vendredi a eza po voix nga eza toujours intact donc c'est ça et le biteka sona na poto le wana na musicien faut kana gebe deska ba to ba beta le roi netina to mona na balet wa jogo mais o place mo boye on va jogo ba beta o sengi pega noko moi dada mais c'est ça na sala ngo parce que faut garder ka moi mais ouais parce que na sala ngo déjà pour na zarada na ba sexy boy na ba manager iska to beta na Saint-Denis na vende de la poterie wana numéro 9 tous à wana chaque dimanche donc na compte ba ivoirien donc tout ça là déjà musala donc c'est ça mais phrase on va au sali carrière ya Moulaï au sein ya groupe ya Maestro Fabregas c'est ça. Ça dit bien vous avez qui bah vaillant soldat mais il y a qui le roi maréchal bino boba généraux voyez soit Pesseline et bino Hollande et lorsqu'on est botika là je parle de toi le on est botika là en solo boy et là on est dans so vendre bobi ah le corona na tika ninga mo na comprendre ngo par rapport à série on a autre za na maestro dollar là on a parlé à bengi bino ka boya bosala et le kango semblait difficile les gros années tenir bon et le gros semblait difficile msusu MC ko sangana wana na beke dumer ozala okuna normalement nani christianisme sur la bêtise sur le Joël c'est la bêtise mais sigo à part wana na dos ko se senti que na koli là dans dos il aime pas bien na studio mais est-ce que le ngamona que na foot studio tu vois un peu na vanda na MC que na bimsa na to sa clip na to bimsa mbongo donc na sali bo fona créer batu faut ba soutenir nga fona bisa banzembo fona luka mbongo tu vois un peu là ce que na mona que na koli kokole au salanga yango vina nga déjà mobim na miye bisko ne basombela biloko ozomba donc il est important ngo donc na koli vraiment na makamebele donc c'est ça mais s'il faut régler ça na niveau ne régler ça kana ndo sangana ba master to rasuna ba master te mais on peut dire master tout le monde ko zaki bina mutu ya bato na ngo manquer olelo te ba master ba manquer ngate ah mutu na vraiment te ba master ba manquer ngate parce que lisanga ka ndé tando zala omoni ya mo talia suicide za moto za lisanga mais et en fait pe na za rapper ya mon Joël Saint-Aza bana to baza et na mesana na nga quoi parce que nga linga nduli nga linga sika ba génie baza parce que zo ba génie ce Joël aye amira ko ya nani na to basa roya christianisme solo roya donc Francia maroya Kenya roya au mona ke makamo boy parce que le roi na artiste na rosa semblate le roi que baya wana to nduzaki lisanga mobo ya ba génie so ba beti ba pesa mo inspiration to fona sala donc comment na cohésion c'est ça mais à part ça na kolinde sko na makambo c'est ça mais par là il y a moko pe ba il y a département na bino ya animation na obosaki na bon na groupe na bino kala c'est ça là on a moni jeune frère na ngai na benga bon pas la peine na jeune frère na ngai na moni le lo a se retrouver pas bien affilé archiniance na moni a pas bien affilé pe waza ki collègue na bino boza ki na bino tout comme ba soda mulongo mais là comme appelle l'idée à confirmer na ba ministère pour jarapé comme on a archiniance ko kende na groupe ya bien affilé inspiré au nini et enseigné au nini et la kisinga ka ke
na vie il faut kotala kaka oyo ozali ko arsha talika oyo azali azama salanga ngana kuta ba babeta de ya mado ngana igara na ninga bazikida ngana iga zikida mbala moko mena ba masalanga vraiment keto baner bundana bango et yemo atali vina ye aluki o nini fois sala pas mobali kobeta pa bina file za frère na ye donc nandimi na ngate mabe pe ozala isika pa kiza ake pa frère na ye na ebike ba ça bien n'apprécier ba courage ba force toujours archiniance yo boka déjà trop ça la rende ça la salango bien après c'est bon mais cohésion on a posé la bien parce que na tunyo po yo zala na bango ça dit boye bani vraiment bien c'est ça pour pas ça battant rebelle ce qui bon na zone yo na mitene c'est place c'est archiniance autant le filement moi na mai bosala ki naie les là zo ba vitesse mususu c'est ça parce que bon vraiment mon épée boye prise il y a ça peut koto tu peux kuna uniforme na bana mai en fait nga comme na président bina filaza masana nga toro bande nini pona ko monopoliser parole te ezaka ke bina filaza frère mais aza master donc ezako mama o mona te président na ebike masana nga na chiswa ke kuna akeka pa chape masapoa quel mouvement là yet ya on a on a ce que kuti batutu ba na mulongo ye prise non mais eza problème te eza vie mena bien mena bien eza pe na ba leader beto mona pe ba massa ba beta na ba kese moko na mona ngo pe ba vena ngal mara na mona ba papi Kalombo ba pe ba vena eto ba ba Pichen Kalombo na PC depuis Canada donc c'est ça bandal ba ça la ba boulot na bango après c'est ça la vie eza graveté na mona ngo graveté c'est ça. Espérons qu'il y ait bien parce que qu'il y ait bien avec Archa à moi na maïle Archa à moi malamu Archa comprendre so yebse likamboyo kadon j'espère qu'il y ait bien Archa a tétité à mutabibo ya boya tada vraiment tonton bien il parle bien avec des gens c'est ça la sortie médiatique parmi ma but on est toujours préparer les biso le la li fait le 4 masasi donc so 4 simbité ata moko ekanga ata mibale ekanga pour faire décoller carrière na yo en solo ouais. Et ça la penza bien mais c'est ça il y a une sortie médiatique net bimi pour tout kaka artiste na biso mais oui mais Tolandi dernière sortie à ancien patron normal so Fabrigas pour to échapper en côté la critique bandi au plus fort de partout que non sorti wana au lieu était qu'album au contraire c'est un froissé album. C'est ça. Mais en tant qu'ancien patron, ancien mouvement là yo, au talipé, on est peut-être sur le talaki, mais au peut tata, les taux y a au landango. S'il faut émettre un avis par rapport à ce rôle au banangone. Bon, Kolanda Kutu c'est trop dire. Non, mon amonara na ba TikTok, ba stati, mususuto na ba Facebook. Likolo karokota vraiment trotté parce que nga pena concentré na ba studio na moral et na lola li fait le po ba tfo ba bina ba tfo ba mélodie qu'animateur azo yemba azo kende azo sa makambu donc c'est important et lo nga na lingana le bara que il faut vraiment qu'on paie sa chance na ba mikolo au moins il faut paie sa ba te bele ba chance parce que musique eza mama paie sa chance totika kimute mama be nga pona nga na yebi msusu moi rekoza la paix mupanzi ya malobo moni TVza sika mo boye kibo lo bapelo mo boye et kitisio pe matisio tu vois un peu TVza eza place mo so ye il faut ye bani il faut lo ba donc nga komona ba émission neti bongo ko lo ba bongo nde bat pe bazo lo bana bato pe bazo finga donc ça peut passer parce que nga na mona nga penelo ko mo ya grave pe na ke o ba lo ba ité. Donc, mais là, on a fait ça. Mais moi, conseil, on a fait ça. Que Ertoli, quand on a TVT, mamani na roloba. Parce que maman to roloba. MC Sobi, mis album, to binsinze mon amour, boy, makam so roloba, musoro, inanze monoga na mambo lobaki. Donc, c'est ça, on a le bagage, Ertoli, quand on a TVT, banini, il faut to loba. Il est important, on a. Merci beaucoup. Le roman est important, c'est-à-dire TV Matisari Kitisaka. Kitisaka. Mais quand il y a peine à succès, non, mais maloba, non, baba, mon baye. Parce que TV est compliqué, TV est teke. Attention to longo na caméra to bimia to so makamsus. Mais aussi ba micro to komi na makamsus parce que ça TV. Donc c'est ça.
L'intitulé sorti médiatique il y a un maestro. Au lieu de retenir que l'album Gomme et Tukobima, va retenir Maramo Moussousou. Va moni va clash, va moni net, on est, va moni net et attaquer qui va tout ça. Attaquer net nan. Moi je tout le temps à combo. Non mais moi je sais pas. Il moni net manquement il bima qui on attend à bêtise quand il y a premier dans la liste, alors qu'il dans certaines listes comme il fallait pour Pesali, les artistes influents en Afrique. Comment il a fallu aime ça Bosanaki hein. Mais ça bien monaki a monté. Aime ça mon Bosanaki. Ah comme Bosanaki à la moto. Ngana habité hein. On est ils ont engagé en fait ngana voyé baraki aime ça Bosanaki. Bon toi le bango ta bongo. Aime ça Bosanaki après ça azapé moto à la moto donc c'est ça. Nini. Mais mon autre que bat mususu au mon aime susu en fait to beta musique pour na ko promouvoir bamboka na biso ko pe sa force ba ka mélodie eza pour na culture na biso to tombo la culture na mamba bien to tombo la culture na mambo ezanga tinate to tombo la culture na biso na musique ya bien hein tout ça la musique pour na receper ça ba ko divertir ba c'est là to beta la musique ba polémique te ezaka to na mamboka na biso musique ba polémique ba musique moto beta ba leader ba futa ba musicien te oyemba de bando beti 7 ans mais ata 10 francs pesa ka auto futa transport ozomona bobeta le besi non bobeti 7 ans transport pesa côté so bobeta na kese mo ba futa na kongo ba futa ba mbongo te ata transport ba futa te ba futa mo mukem suma ba danseuse ba futa ba tuté ba futa bino non salaire non bon à transport bon bata sima ko to bora ba tuté siko ba tala siko mo ba yo ke la mo bata sima ma po pimeni mutu mo sima mbongo ya okima so askimi rep mo bobeta ezate dans musique à Congo ça bon mais bozaka na ki motema mabe toujours ki motema mabe mais c'est pas bien to développer to évoluer ndeni so muta sa mamo ya bien bando sa mama ya bien bobandi ko finga ce qui a commis au sala ya mabe bobandi ko finga dona bien na ya malamu na mabe na malamu bo finga kaka finalement mboka on faut tout ça quelque part et traversant un esprit pété que ou betata tourne groupe mo boye parce que wa de ana mekili wa pe na savoir na yo c'est dire on a lo ko bang so souti il a qui pété un esprit que ou affronter ta groupe mo pe bonani o meilleur ya na on peut pas mekili tout le temps. Non en fait naza soit na affronter na mais on s'appelle carrière na déjà na kindi ana out na question na sali 7 ans donc 8 ans après on a gida na 2 ans on a salé papa chéri no que 3 ans bon après on a été aux asus na 2 ans mususu na 4 ans mususu na sala pa agilité bon il y aura parcours amula ina ma orchestre mususu na bande qui ba quartier après orchestre quartier na qui pa venir na agilité na pesi mbote papa popi ngapena na laki musicien na ye c'est que ce non yemba kangi misukasi lo pa popi aye ngalinga bo ke biso bote eteke o tshona sala ngora ao miko ya ngora na bi porte sana moi manque na la pene na yo okwisi sentiment na fulu nini na luka na landa nanga sèche palmier ya kotala mwana botamine longi ya jojo ngonda utanga na semia 8 mois kata contact na ye wili kasi soki na yo kaki kolela nanga ni taba ben kutwa leli Alberto Mbala katika ene na temumbo Anita ba fosete na lela ye Habige na okiyo na niasa ya Jackie na niasa mo sala na lole mubwe no tuboni onde ba loka bino na ngo Anita ba fosete na lela ye Ngambwangono kamwaka joe matope o na belio mama nzinzia kotinga na verre mama baby selinga journée atankale o Basse-Gare du Nord on te salue Gatouzo ainsi que toute la bande mais on se trouve en animation parce que na sala animation chanter ngana boire nga yemba ba kringa boire ba krité ba animateur msu yo ke logo nga sa bon moi je fais l'animation chanter bandana boya ba chéri
nakoma koboma mbongo soki nayaki mwa posa nakendaka kuna na paka juma lokola papile roi lokolo fambila suka lokolo ya pembe bobete miziki kasi misu na frase bolingo lokola bute ya sulare na mesa soki otomboli na mesa etikaka zero elobi okosila okotoboka okotikala zero tala petio monini tala phrase nzoto pete santé ya salade uzalaka likangu na yese le passé mama kidi ula jalembi pri wana tukanga les passés minoki mikolo les passés zongi monako ngazongi si les passés ma wa les passés na ngada na lobo kango depuis monako ngazongi si les passés ah mais wa ngana lobo kango depuis na Villa Nova bato bata banduta ba rep na biso bato ba video so betika na Villa Nova na lobo kango kala eza ba biloko na no sel en entraînement eza na ndo kana na bo na ba disquette ya na ba biloko ba entraînement ya ba miss girl eza ba biloko ngala ko ha ozalaka likangu nanga c'est le passé mama kidi soki tobimaka na yo c'est le passé baja wana mena azaki te ke crio nga na kote lango studio tono e na biloko na ndobo ke lango na ndobintela ba danseuse lelo ya ngone zongi nango mais ouais il vient de se faire rigoler à grand leader sur ça le mot boy a bimisé le mot bon qu'il fait là c'est ça on prend menga na bilolo kwa ba mangudi na bilolo na za kwa bilolo kwa na bilolo musura ba mandona na ba lola lifelo ba bengi biso batamasumu bango baton ecclesia ba lali na veto lali na boîte bangi ba lali na tinel bazo beta magoda solo na so beta eza lola lifelo wana ezaka un esprit ya ba mi ange mi de motone olingi kokola te ya yoka boy AGC ke kolandela ba couple bato wa ba biloko zo ya siko na le couple bato ma mère et Melissa oboti mwana oligo Melissa ete osundela mwana pa mama bodo ma mère et Melissa oboti mwana otiki pa mama obo Melissa mwana ma mère et Melissa bébé ah Melissa mwana ma mère il faut bien miser boza mwana ba tourner au moro na des fois tu na petit BBC Lukamba batu balinganga ba bele yanike fwani mon patron donc Joël Salambi Diesel la London des fois tu président na PC Dadi Mavungu Guy Basket Vungule des fois tu Château Rouge na maboko na Vungule ya parler c'est ça ngana zolinga nde na yo kamarambo na Melissa mwana eza lola lifelo bobengi biso batamasumu bango batone ecclesia tango balali na veye biso tolali na boîte bayanke balali na tinele bobeta magoda mama bebe chéri ma mère Melissa osundeli bebe na ndako na mama ma mère Melissa pona ni osundeli bebe na ona ndako obo Melissa bébé ya wana eli bango ma mère Melissa olingi kokola te ya yo kaka boye kolandela ba vie ya batu kolandela ba vie ya ba couple batu physiologie nana biloko ebele nana ba femme seule nana ba sa femme seule avec wifi ba femme seule komeka kutu te ba moke na bengo mbila ba femme seule quelle intention intention mabe femme seule ba chaba ba idée ozoboka ngondenge nini femme seule nani na pesa wala live ba iba pe femme seule za biloko zoya femme seule ngana na oke hotel se pile na odesha ba pesa ba idée ba femme seule ba ta ba idée ngana na oke hotel ba za ba idée mondo za na ko commande pe femme seule bon au gagner belé femme seule nana ba tramway nana ba RRD nana ba tramway tramway me marabiso marcade après ne to na Château Rouge kangina ba ligne donc bosani 207 mapso mateteti station marabane bosana nga mutaba RRD mo ba Melin ba Lemé ba Cesson ba comme la ville ba Savigny ba Liessin Migo va bien mais c'est lié mais c'est s'il te plaît Migolo s'il te plaît de pour na poto ata moi no mo boti il faut savoir oye ba s'il te plaît oye bisé que s'il te plaît donne-moi ça
Donc, on va bien, mais c'est s'il te plaît. Donc, c'est ça, Joey. Mais, Nazo, il appelle le Romoro. Beta Mona Mikolo Babina. Il y en a le Romoro Boywana. Il y a des trop bonnes proverbes. Mon ami Beta Ramunda, Mikolo Babina. C'est ça. Mikolo no Bana Amori Moza ya Osaganate. Ok. Nazo mona frère Nabiso. Faut mo kiboranta mais j'entends mais grossiste mais c'est les grossistes abeti maramone fala beta et créer zongi koto pena mona mutu na ngai Aquaman c'est le scrum autaki Dubaï tout ça déjà en Paris kombe oyeto yepeto zela on karaté zo bimela biso côté kuna donc côté kuna Bill Clinton côté bona yo siko département na yo na bora ba cri na bango to na lobani ngana lingo pesa nanu bango conseil beta mbuna no bakolo na ba yo te nga na leader nga na mona poto deti nga na leader puis na vala na poto nga beta nga beza masula ya mo masula poto masula bakini wana ya moro c'est trop parce que nga na leader nga na sa carrière na nga ve na nga jadamisini ba respect na ebele me abeta na orchestre bato ala na pas venir ce papa chéri donc na pesi ba mbote vie na nga pena ikiboranta mais yeto ando travailler na oui que on continue la réponse non mais na nenga pépinière ba animateur ba chanteur pour ça les loro wana ba santuara na ba jeune na muto azo na biloko na ba kuna secteur na bango ba zo kapé biloko wana ba zo bimisango likolo parce que yo posa ba biloko yo o yaka na ngope na nenga ya janta ibeta pe te ngana na ba ti janta ba yango forcé muno panza na to simba na ngana na ba na yo ki posa ko sala ya suvaye mama sondama ya kolalili Yaya mawo papa lali mama libanda oka babiloko no oka ngote papa no oka papa lali mama libanda te papa lali na ye na ndako me mama lali libanda na jonga OK mama lali na jonga alali na jonga ok na comprendre bien te mawo papa lali mama libanda. Oui, qui va m'inviter à la commission pour ça mystique. Moi, c'est normal. Là, nous n'anda que matope. Hein? Ola n'anda que maman ake kobeta ake ne ola na papa vient absolument na tapis rouge. Ola ngai. Tchaka papa kana maman. Ya Willy Moucheni code mondial. C'est très dangereux, mais on soldat. Nan. Soldat Pichankimo. Ah, Pichankimo toujours na pesi mbote. Opérationnel. Opérationnel. Prophète Messimba la, Afimba la batu balinga nga wajeni kaba sous conteneur à forme. Mais basé belé balinga phrasologie. Des fois te ya Chirika sana Suisse. Donc papa lali mama libanda. To banda ko yoka eloko boki wana na BCBG. Na soukulis na ngoyo zala ki wana nazala yi wana nga sali plus de 4 ans ti basala ba toko simba na tozara wana tito pour na zo ba pe à une certaine époque animateur mo otara chez na orchestre ya quartier était intégral il y a les bouka bouya na ba CNN ba répéter na bon marché na quartier OK chez ton bengi chaleur OK ailleurs à kendara BCBG chaleur ailleurs na ba cri na mo neti bonane biloko pema ana ko déjà kala OK mais biloko ngo beta na BCBG janta bon cellulaire Yamona tunyo ero yaki. Wana babiloko tika kite na musu. Ngana tika babiloko ve na nga ndo bora ve na nga janta misini lisimo ki boranta mais. Na biloko belé hein. Allez moi j'ai subti subili subel sub nous subon pour soulager masu. Sulutani na lingina logo da chombo egoi il faut ngunzama. Ngunzama pla 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 papa la. Biloko na biloko ebele physiologie tout na biso na projet tout na nzembo na bimisa biso parce que na pe na en fait nga za mélange nga za mo mystique nga na mutaba couleur donc na za rumba na za R&B na za tout na za so memi nga partout ke na za donc c'est ça donc na mbeli vi na gote bele mama na kunga na mbi on a shell dangoma so yo ki on di magotenga na le la bon na sangisi ba papa chéri na sangisi ba binepso ba JDT na sangisi ba donc na sangisi ba tutu na sangisi ba binepso ba Ilmara na sangisi ba Fabrigas na sangisi ba Ferrego la sko na mélange nanga et terrain on peut saturer terrain za rango saturé so zongia okuta formule 7 na générique na banzembe zo beta formule 7 banzembe zo beta so boy zebuka ezali nga sikoyo nga na obanga ba nga na vanda na poto
omoni bato omoni na bato nyonso natangi tavanda na poto nga na binga avanda na poto parce que nga so na tieka bal baotala mbamo po makambo ebanda wawa ti kini tosalaka nde me makambo ezalaka awa biso mpe eloko ekanga toyebaka poto ekangi toyebike makambo ozo mwana poto ne maka nga avanda na poto nga abeta miziki mpona nga na obeta miziki eza art nanga po il faut bato basepela na art nanga po naza moto art nga na oza kwa coiffeur nga fona kata suki kaka moto asepela ate okata basuki no ndenge nini lokwa yesu so ndeni nga na okataka suki nanga le studio komi na niveau nini nakomi déjà presque na fin nakomi kaka souvent badédicace biloko ya mike babangi bacontacte nga numéro eza plus 33 60 59 13 664 33 59 et 33 60 59 13 664 numéro yango wana basoutien na bino baconseil surtout bato bopesa biso baconseil kofinga te pesaka nde conseil po toza na biso bahumain toza bato toza biso baleki nzela tosalaka musique ya bien nga na opesoka 1 minute nayemba otala na bandeko bapesa bango posa ya kozela makambo ezoya en 1 minute epi nga nazonga na des annonces na nzembo na ngai ya Gauthier Beleza Fumi a tout logé dans la coin de chambre et salon. Ne pense pas cause à la RS. A vivre qu'à déjà na madousoune, amikie. Ndenga moko pena bolingwa Gauthier Belena ngai. Mon Gauthier Bele. Thompson avait comme alika bwesenga kinango mungu azala nga chéri tije kotona lisala soso destination na litoi kasi bajuaka role moko te o nga Yannick Fouani merci beaucoup. Oyoka mawa nazoyoka Fabregas tembre wana nazoyoka pena tembre ya Jackie bolingo Gauthier na motema ekotanga lokola alianzi lokola zemi ya bana mapasa balobaki kufefe na kini ebongwani péage ngula kapele ebongwani mbisi ya shaba tala phrase akomande koyemba phaséologie. Bandeko balandi. Fabregas nini? Te na bina nenga ya caché, nenga tembe. Caché te nga na yemba Fabregas te. Ah OK, bato wata so ba commenter. Bolingo ya Diego, ifi matondo Diego alela, ifi wana de Fabregas. Nga na oyemba mais sur le bic moi qui village eza parce que na mais ko le baté que Fabregas non. Bon nga na lobby moi j'assume. Village eza Fabregas ayemba déjà bien donc ngasko no sala ke. Na yemba pe bat basepela nanga parce que biso za ngada bouxier ngada déjà moto ba pesa déjà yo faut ça makambo ozo prendre mais na olingana sala ngo bien mondo zo ba pe bongo village ça pe bien mais ba mona ke yé ana mama wana biso village mama to linga mama wa muta sepela hein bebe soki ozongi te o ngala kosuka wapi putu mobimba na lalite seko banza papi sapo mabenini na sali o balimbisaka te o cœur de la lune phaséologie kabwana ba oya nga pena kabwana ba oya ba tout balingaka phrasologie venangai na pesi venanga Gauthier Bele le roi d'Angleterre rumbezoya de soit de Lili Fondé na pesi Mbote na pesi Yannick Fouani mon patron na pesi Thierry Kassa na pesi BBC Luka mama na Kenny mama na artiste na pesi Gatembese na pesi Dongole sa ya Kabibi na pesi mère eve ba solution à komo pap solingo bongsa mukongo na pesi oncle Faustin na pesi Chanel Boboa na pesi Abe Sami ya meta pinga Chana je te salue Chana na pesi Mbote donc na pesi patu balinga nga onevi tantoto na pesi Diego Ilunga bat balinga nga baza ebele venanga Bladi Ndanda donc Blanchard Kilombo na bosente étudiant Pichombinza Boussol Bad balinganga papi lendebo toujours là pour moi na pesi vienanga
Dido Tolas, donc Dido Diasiwa, le chef, n'a pas si mbote, n'a pas si partout dit Tom mbote, mais balinganga basé belé. Badjomou qui est en Belgique. Chancel Mbemba de Midier, donc Moutouana Makambo, Batou balinganga, vraiment n'a pas si bino mbote, vraiment, merci beaucoup, Frazoji. Rodney Boyenga, n'a pas si Jocelyn Panzou, n'a pas si sous par parodie Moubiala, on a si par Mbote, donc Batou balinga phrase. Claude Tembe, mon papa, on a si mère, on a Jules Office. Code postal, Odilon, code postal, il y a Suisseron Tembe, merci beaucoup. Là, on a pas nos dates. Affiche Bimanango, là, awa ya nzembo ya Gotebe les fourmis. Après, par exemple, la li fait le mamel Melissa. Olingo kola te kolande la bavia ba couple la bateau. Ya yoga raboye ba femme sel. Yo la femme sel. Bas ba idée. Ba lugara idée. Hein? Assistante ne karaya ton assistant na ba idée. Pas comme on est femme sel. Femme sel, oh. Merci beaucoup, Phraseologie. On a des annonceurs dans la Tikayo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout est bien qui finit bien. Si vous avez aimé, dites merci à celui qu'on appelle monsieur Gislain Massamba Zawana derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Merci beaucoup, Namoussala. Merci beaucoup, Michel Combe, Aigle Royal, l'encadreur des sorciers. No Change Winning Team. On ne change pas l'équipe qui gagne. Numéro yango wana beaucoup mais la biso de conscience qui est libre. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Phraseologie Nabino yeyo donc des fois phraseologie Nabino ya papi sapo bera de presse des Amunda donc Chico nani Chico iwa Chico mbungu na pesi mbote batutu balinganga vanilla crème donc hein amotema bakongole sanuko makambo ebele kolonzambe atika se avida tinika motema na ntolo ayebaki tina tolo Avoya kofinga nga na TikTok luko eba pwana yo ale mata kilo papa mandele nindoba yo andele ndoba tala ye alegisa journée na ye na balabala atala ka phrase na biso na suka kanzeka di molembelembe chamamba likolo segele ya phrase mandele ni ndoba yo bebe koyoka ye sonite talisa ye pembe dibata maboma mitakala na fulu na français li funi à la poubelle moi j'ai soubi li soubelle soupe nous soubons pour soulager ma sou phraseologie na lingina lokota chombo ekoi il faut ngunzama hein soki na ke na braza ndi na ke na gabondi na ke na mibindi hein bon so to ke na Sénégal so to za na Paris ndi hein? Et monsieur Sili. Et monsieur Katani. Et monsieur Sili. Merci beaucoup. Bye bye.